Tous les coups sont permis, sauf les injures. Tindika TV, Papi Kamwa Sinatan. Soyez le bienvenu dans cette émission. Émission spéciale, c'est pour la toute première fois, Papi Kamwasi a recevoir les CGA chargés à communication, implantation à partie et puis mobilisation. C'est le CGA Augustin Kabouya, donc nommé par lui-même Fachi, donc Félix Antoine Tshilombo. Tshisekedi, enjeu politique, élection, campagne, rumeur, spéculation, nyonso, izobeta masikoyo. C'est à cœur ouvert. Voilà, déjà, bonjour CGA, Augustin Kabouya. Bonjour, Ndeko Papi. CGA, Mokile Ningani. Yebisa biso kaka, en résumé. Ba signature, ba accord, nini oyo, président Fachi, Asali, nini eleki, na Genève. En résumé. Oui, merci mingi Ndeko Papi, na mutuna na yo. Je pense que batu dele, bazana posa koeba. En réalité, eloko nini eleka kiwana. Oyebi ezamwa pasi na soni. Biso moko tozaki trop sûr toyebaki ke bandeko wana bako voter candidat na bango. Biso moko toyebaki puisque tozaki kosolola na mokonzi na biso chaque fois bandi koyebisa biso makambo bandoleka na kati na bango. Le problème fondamental o esalaki ke batnyon soana ba se comporter ba sa la volte face ezanini. Jean-Pierre Mbemba na Moïse Katumbi ba ebisaki président Félix Tshisekedi ke abengana na parti na biso IDPS secrétaire général na biso Jean-Marc Abound et puis ba bengana na ngape Augustin Kabouya. Pour quelle raison to yebité. To monaki ba biloko wana chaque fois babando kende kosenga président wa bengana biso. Et puis un jour moko na kati na bango tozo solona ibisinga ke me omona kite ke Joseph Kabila pona ko soigner image na eba senga ke ka bengana Evariste Boshab asalela ki yango soki de marche wana ezapona imiter à opposition tozo mona mabete nga le bia bon unité à opposition, c'est-à-dire ngai babengana nga na parti o na nyoko mana bomwana nanga na kola wana ni bolobike Evariste Boshab Kabila alongola ki etango basenga ki eke alongola e pona ko soigner image na ye. C'est-à-dire président Félix Tshisekedi epe si je comprends bien bolobike akolongola secrétaire général nanga secrétaire général adjoint pona ko sauvegarder relation na ena Jean-Pierre Mbemba na Moïse Katumbi. Aussi longtemps que Batouana mibale bakuta biso na opposition. Na lobi ke bakuta biso moko asalaki mouvement armé na ye mususu azalaki na majorité babendana na bango babebana c'est comme ça que bango bakota na opposition mususu après dialogue ya Sun City nde akiko intégrer opposition. Mais eloko bazo senga wana Nzambe apambola bango puisque c'est du jamais vu. Tango basale eloko wana biso to sepela gite. Président bando ebisa biso ngo de temps en temps. Et puis président ebisa biso que na ko tikala jamais ko céder na chantage. Un jour tozo sona président le mais ba yela kinga lisusu lobiao. Na tuni bango boy makambo bino bozo senga ngana ngana ko sala ngona ba parti politique na bino. Bref, les gens doivent comprendre que en dehors ya ba explication so bazo pesa batuana on avait organisé des élections, on avait fait ceci, baza sincérité. Problème na bango ceux qui président Félix Tshisekedi alo bagabon na yokeli bino bon na longoli secrétaire général na longoli secrétaire général adjoint makamnyo so anelinye yate mais bango ba préparer ki coup ya koboma IDPS na ko effacer trace ya IDPS na musala o papa Tshisekedi atikaki ngana ko biso ke loko elekanaki na Genève ezanenge bato baza ko interpréter ngote wana eza ba biloko alukuta puisque bango moko bayebi tango président yaki na epana bango akutana ki na bango asolola ki na bango eloko ba profiter ezande na bonne foi na bonne éducation à président do etindaki bango basala mabe. Mais
CGA nangina yeba est-ce que kouana président là qui averti te ayeba ki te bato na bango baza bato bato beta bakati contre ye est-ce que ayeba ki bakere ko tenter expérience non ezali kambo ko tenter expérience te cheval de bataille ya président na biso ezaki ya bato nyonso baza lesika moko mais bango ba profiter na bonne foi na ye pour balakisa vraie face na bango. Or en voulant vraiment diminuer le président bango moko nde ba se diminuer puisque on monaki tango basalelo basalaki bazana ba base na bango pona nini jour ba ponaki Martin Fayulu comme candidat commun na bango pona nini bato basepela ki awate na kati ya Kinshasa. Au contraire ezaki tollé général protestation sur toute l'étendue de la République ba rendre République musala mabe puisque ceux qui ont tali bien tant on a zota la bango ba hésitera te pona ko sala République mabe. Oyebi na 2003 après dialogue à Sun City ce sont les mêmes oyo ba parla quand même langage mukoloana rien que pour faire du mal à l'IDPS, rien que pour s'asseoir autour de la médiocrité au lieu place ya excellence ba boyaki valeur o Tshisekedi Etienne pe asonama bandaki ko représenter bakende ko pona médiocrité ezaki ko incarner na Zaidi Ngoma pe asonama aussi okotala que 15 ans après ils ne se sont même pas repentis na mabo basalaki puisqu'à l'époque na comité de suivi et si comme Benyon se salamaki MLC azalaki représenté par Ntamwe Mwamba na Olivier Kamitato et nous maîtrisons bien cette histoire contrairement à bateau bazako parloter na ba média sans avoir la maîtrise réelle de la situation. Président kende comme la chance mais président kende tia bango devant un fait accompli pour la que ça m'a bien à bango ba ko moni wana eza liboso te ba sala président biso ma bebele mais toko zongela ngote loko la temps ezamuki. OK, mais c'est quoi dans tout ça oyo sali bato pasi oyo ningisi pour ne pas dire le Congo ça dit mokili mobimba ezali retrait ya signature. Président Félix a signé à l'objet que oui pour un changement toponi a sali déclaration to président Martin Fayulu comme candidat ya changement. Après toujours réaction à Kinshasa ya base président a retiré candidature la retrait ya candidature wala ça fait très mal ya signature plutôt et sali mabe na mokili et nini ça qui a retiré signature wala non ndeko papi yozo kamsanga tango lobi que retrait à signature na ye et sali mabe na mokili mobimba c'est-à-dire en d'autres termes ko signer document wana ko désigner Fayulu nde salaki esengo mokili mobimba non mobulu ezaki na Congo mobimba au contraire acte apozaki liboso ya ko sepela ya ko pona elongo na bato nga na zotala penza boye il faut ko épargner nga pona nga ko pesa bango kombo moko bo o iza ko refléter mitema na bango tango ya sinyaki mukanda wana et puis mukanda wana basinyaki yango 2 jours makamba yako sala ko ya élection wana ezane bayokana kite na Afrique du Sud bayokana ki makambo ya élection sur base ya pondération mais ce que tel même candidat commun na bango balobi wana ndeko papi est-ce que batu baza honnête te opposition bango moko bazaki na 20 candidats baza na 20 candidats tilelo à part candidat moko ya FCC mais ce que otali bien 7 bakei batiki 13 OK 13 wana bazana bangote siko bozolo ba candidat commun ya groupe ekendeki wana ya groupe de 7 puisque côté wana ba muso batikala ki wana baza ko se reconnaître na messe noire wana te bref na yela la so bonde ko papi we le kanaki wana ezaki nde haute trahison bato bazolo ba ke non pourquoi retirer signature ndeko papi makanisi oza mundimi ya liloba nzambe soki okotanga na mukanda Exode 32 na 11e verset komona ke même nzambe oyo asala mokili ayaki ko se repentir tango amonaki kalingi asala mabe or nzambe asalaka mabe te tango nzambe bana Israël bakomi na désert bana Israël bapratikaki mabe ebele nzambe asilikaki alingi aboma bango mais son serviteur Moïse
a rappela qui que yo nzambe olakaki biso ke okokomisa biso na terre promise soki osukisi biso na nzela obomi baatu nyonso pona mabe na bango c'est-à-dire okokisi liloba na ete liloba na yote ya kokomisa bana Israël na terre promise et puis ba Égyptien ba koseka biso ba koloba botala nzambe na bango misaki bango po akendo bomela bango place nzambe azongaki na décision na ye mais soki nzambe wasala mokili azwi mokano ayokeli musali na ye Moïse à combien plus forte raison mwana mboka Félix Tshisekedi otozobenga maboko pembe ko mwana bakino nde bapesa yango azwi décision amoni base na ye base et protester mais aza leader puisque aza na base or base ba rappeler ye mwana mboka Félix Tshisekedi biso na congrès toponaki yo pokota na magistrature suprême okoma président de la république na ndenge Moïse a rappelé ki nzambe ke yo bimisaki biso pokomisa biso na terre promise soki obomi biso na katikati ya nzela lilobano ekokoma sans impact nzambe azongelaki na maloba na ye tango base ya mwana mboka Félix ba rappelé ye biso toponaki yo na congrès to investisaki yo ke yonde candidat président soki lelo ondimi mutu mususu yo makambo esuki na nzela omoni teke musala na yo musala tosalaki esuki na balabala omoni bana Israël tango bakomi na désert basalaki ba makambo oyo esepelisaki nzambe te mais tango Moïse serviteur ya nzambe a rappelé maloba na ye nzambe azongelaki liloba na ye po akokisango puisque alinya boma bana Israël te samba kota na terre promise puisque misu objectif abiselaki bango na Égypte et siko bazaki a passe ezaki po akota bango na terre promise c'est la même chose aussi tango base population congolaise dans son ensemble va protester avec la dernière énergie, va interpeller Mokonzi, va rappeler Maloba, va solo la qui na base na congrès président Tshisekedi Félix azaki dans l'obligation ya kozongela na Maloba na ye pour retirer signature na ye pour akokisa makamba yo kanaki na congrès. Puis comment expliquer cette personne va remettre en cause engagement au président Félix Azouaki na base na ye yango bomona ki a retiré ki signature na ye asali volonté à base na moni mabete yango yokaki base basalaki ba protestation ebele contrairement na ba insanité nazoka na ba réseaux sociaux o baza ko finga bobiso tozo éducation ko finga te qui dit crédibilité à président en retirant sa signature. Non, oyebi c'est de la malhonnêteté. Vladimir Poutine, président russe, a retiré signature na na statut de Rome. Président Donald Trump a retiré signature na accord ba signaki na Iran. Et puis a retiré en plein vol, a tweeté. Bon, yo siko zanani oyebi ngana zo comprendre difficulté ba tebele. Batu bazana bango baza ko bali ko s'improviser na makambo bazo maîtriser te nengo moni agitation nyonso mutu lokola lelo ba réseaux sociaux ezali mutu akozana caméra na atie micro attendre mutu na téléphone kuta information qui c'est ça le grand problème ceux qui basent à la représenter baza ko maîtriser ba rouage nyonso comment est-ce que le monde fonctionne balinga ko lobelango te eza débat ya bas étage biso to zakunate président Félix c'est un homme d'état ayoki au base na balobi asaleli yango ça ne sert à rien ba luka omoni mais baza agité pourquoi bango bamona ki très bien que président Félix a consale président Félix a teki bango devant un fait accompli à l'accès ki bango que boza ba mini fretin et loko bozingi bo sala bolingi bo réduire nga bo diminuer carrière politique nanga mais na kolaksa bino que na sala ka makambo nga moko te j'ai une base oyo ekolaksa bino ke
eloko moko kosala te nde yango bomonaki awa base protester et yé à exécuter. Donc le président Félix a risqué à créer une mission de suicide. Non, à créer une mission de suicide. Oui, le président Félix va te belé pour profiter de la bonne éducation, de la bonne foi pour passer la rémate. Yango qui n'a pas ok, va tout nyon soana na mi tema mabe na bango. Ba kansekine ti baza ko réduire. Orienda misi bango bana mike. Tala nenge baza agité. Ba komi okende bono tozo senga à revenir na décision na ye. Mais décision ko revenir na ngoneni ni bato basala ka ke yazala. Ba lobi ke biso toza kuna te. Soki oboy biso to ko battre campagne ya candidat wana te. Bosiko ata muto zanga mayele. Comment on s'approcher na likam. To souhaiter bango bonne chance. Oyebi likambo tozo vivre lelo. Eza likambo moko peut-être kotunanga ke mais lelo SGA azopesa bisoka ba verset biblique. Oyebi na mukanda nombre 16 hein. Tango polémique moko botamaka entre Corin, Dathan na Moïse. Bango nyonso wa bandolo ba onga nzamba ayebinga, onga nzamba ayebinga. Moïse a efseki bango ke lelo tokomata na ngomba totala entre biso misatu na banani nzamba ayebi. C'est la situation que nous vivons. Baza kotia makele lo toza na peuple. To komi na contexte oyo peuple a pour prouver noir sur blanc ce qui azalaka na nani. Tokotala ngo tango mokonzi na biso maboko pembe akoya yango ba congolais nyonso tout de tout bord ba kozala mukolo wana na aéroport pona koyamba président Félix date nanu to annoncer ngote eza lundi te président koya lundi te il faut batu bazala quand même ko vérifier information avant ko annoncer ngo na yoki etambo na ba réseaux sociaux je suis l'un des collaborateurs directs du président Félix ayebsa ngake pour préparer Mukoloana et l'ongona secrétaire général na ba cadre à parti comme ça tant que beaucoup arrêter décision na ndenga pe na bongisi ba valise na kitikuna mais biloko nazo ka de gauche à droite que non président Akoya lundi na yoki yango mais ezabongo la réaction il y a CG après signature ba publier yango est-ce que c'est légal par rapport il y a statut à parti que c'est déjà cause parole ya ndenge wana que non annulé ba contrat wana ba accord wana président retiré signature na ye ba réaction à chaud ya CG est-ce que ça est vraiment conforme na ba règlement ya parti ou bien ça juste pour calmer base. Merci mingi ndeko papi na za vraiment na esengo na mutuno otiko tuna oui c'est question seulement de la mauvaise foi. Et c'est très malhonnête même de présenter situation de yo opposé mutuna nao en rapport na ba spéculation ezakole. Oza mo panzisango. Ozalaki awa. C'était à l'occasion de quoi? Au secrétaire général appelle ça chef naye multimatum. Les gens ne sont pas sérieux. Naïb Sarabatu ebele awa. Il faut causer la tango no soki ekoki oko régner na yo. Toute autorité vient de Naïb Sarabatu belé vanda puisque au monde ceux qui ont un raisonnement moko borné neti ya mwana maternel les a bien été pour moni mwana muke avion ceux qui ont les kalikolo bana mike okoka zolo avion eza ngai ceux qui moninga na lobité eza ngai le bitumbe bandi bazo ele l'avion oyo kotika la ko kita place bazalité vous comprendre okomona mutu kezole kana nzela discussion e bandi mutu kana eza ngai muswala biteza yote ngande kolo mutu kana bitumbe bandi c'est-à-dire niveau de raisonnement na bango eza limité tozalaki na bino awa même ata olingi mutu te na ebisaka bato ebele ke nous avons 54 fédérations et loko nini esalama ke na 54 fédérations pas porter choix kaka na président fédéral ya Kamina c'est-à-dire ezaki tourna ye ça ne sert à rien au multiplier la diabolisation moko boye au nom de quel droit il y a sa président ultimatum à 48 heures mais c'est méchant et là on est les cas pour bailler biango mais balinde couche qu'on tordre la vraie information base ya parti batomboka kia bon yebisanga lisusu tango tozoko tawo yo zalakia ba mema kinga na chipoi ngam na bisaki bango ke na biso nyonso ndenge tozoya bo memanga na mapeka non base basalaki ba réaction na bango spontanée et loko ezaki ndenge nini tango mupepe wane ye soki otana kati awo batumbi ba
ba photo nyonso ezaki na kati comment il faut tumba na permanence bon siko biso en tant que ba responsable dans base ba lobby ke boyebisa président a retiré signature na ye dans 48 heures. D'ailleurs mukolo wana Ligue des jeunes basi ba pesa ki 24 heures biso to le non 24 heures c'est beaucoup et c'est trop peu plus tôt. Il faut mokonzi na biso beaucoup réduire ndenge wana te boluka mécanisme tango to sali réunion extraordinaire élargie jusqu'aux structures de base ba lobby boye ngalingi de ko papi ceux qui ont tali bien ba te belé ba lobaka non Augustin Kabuya c'est quelqu'un qui ne rate pas des sorties médiatiques ngaza kananga correct ngalinga koko saté. J'aime toujours dire la vérité. Même président Nabiso, avant que les Bamakamyon soient à y position, je n'ai jamais souscrit à la candidature commune. Président Ayebi Yango. Ayebi Sangaka que non, dosé. Puisque na sala qui démonstration que la que eloko wana euta kingakati. Lokola bango basali FCC bali ko préparer esprit à battre. Que non, ceux qui opposition ba participer mutu moko te to ko gagner bango. Eloko bango ko tana mito ba. Et ça n'a pas candidat soi-disant opposant entre guillemets. Au Batikala comme ça $100,000 à caution en athée. Mais Babenga quand a des Gérard PC bordereau à preuve de paiement de manière à ce que à qui ne déposer dossier n'est comme candidat. Mais tala, ndeko papi tozan dans monde politique. Babiloko ebelo ezole kanaza ko ok, c'est voulu muto bongo afuta 100,000 te. Babenga coup de téléphone qui est na place pour pas payer preuve de paiement. Muto bongo ata olali na se amatelio akondima yo za la chef nae akotikala kondima eloko ya candidature commune na boya ke eloko wana président yebinga pe très bien et comment qui argument oyo mbemba na katumbi babanda ko bisa président oh non Kabuya a rejeté la démarche de candidature commune ce qui président yebsinga na bando c'est que avec tous les respects monsieur le président na yebi ke batuana basi ba memi biso na nzela ya kingakati parce que tokotikala jamais problème réel et ça ya crédibilité à processus. Et les lobes sont tous rattrapés par cette vérité-là. Les lobes pas question de machines à voter, pas question de fichiers corrompus. Mais ce n'est pas ça la crédibilité du processus électoral. Processus électoral crédible au biso tolobaki. Yangoana est rattrapé biso. Mais pour moi, on a monté ma bena banque. Base, bah, yebisi secrétaire général que yo kende ko yebisa président qui a retiré candidat nani signature naie dans 24 heures. Mais secrétaire général a yé. Le secrétaire général n'était qu'un simple porte-parole du message de la base. Bon, si le président a retiré la signature, il s'est conformé à la base. Bon, il peut président saler infraction. Puis le secrétaire général a mis message à base, a commis chien à battre, a commis bête noire. Si le mouton a retiré la signature pour honorer la base, ça c'est la politique de flatterie. Politique où il y a terre brûlée. Il y a ceux qui vont moniter que non, secrétaire général na président bazan bon terme, il faut qu'on crée kaka moi et logo morobo. Vous êtes tous de la presse bozakiao. À quel moment Jean-Marc Aïla qui a le que non, yo président nazo peso ultimatum na 48 heures. C'est une vaste blague, une distraction. Moi je peux vous dire que le vrai problème n'est pas à ce niveau-là. Et belé balo balinga na bango. Bon, c'est un petit groupe des aigris. Au bamona la présence à secrétaire général, ils ont gêné bango. Même des marches au bazo sala pour opposer le président et le secrétaire général, c'est la même situation. Ils ont même des marches pour bazo sala pour opposer le secrétaire général, mais total c'est très important. Et belé bakende quand on a côté na bureau à CG. À lobby ti yo kanisa ke ko lobanini, on CG fait attention. Augustin zo combattre à remplacer. Un jour tu vas dans CG tozo seka bango le même président Zamoulouba. Nazamoulouba. Par quel mécanisme siko yo kolongwa ngana comme secrétaire général ya Moulouba président Moulouba. Ata zo ba ko réfléchir ne wana. To seka kebele ko kanisa te ke bazo sala biloko na kaka pona ko poser secrétaire général na président non. Même démarche basala kangope na ba petit mususu bakota ka pe na bureau na ngana na tala ka bango ka boy. Amonet na ibe lokote. Mais nazo sekeka nazo tala na le est-ce que azo mona nga yuma ou bien zoba moko boy mais na yebi to ti ko solo là na secrétaire général soit à salinga SMS que tala likambo boy to sola ka tout bout de chance c'est-à-dire herba tout ça ko réfléchir comment to gagner ma autonomie mais ba mususu
aza ko réfléchir comment composer secrétaire général na président ya parti. Faut pas distraire bino. Mais c'est ça la démarche. Tala papa vanda na yo. Tango momano ekoka nango okokoma place wana. Nazolo batoza na 54 fédérations. Batu o toza na bango na Kinshasa. O bakansa ke soki mafungo alongwe bango ne ba ko remplacer. Mais tala ndenge za ba confunda bango. Lokola ba ebele baza bazoba ba comprendre kango te. Baza toujours na ba démarche wana. Au moins na mutu ayelio azo sexomine nga pe natala ka bango bona azo seka na lobi ya moninga zo bazo mona neti mutu ayebi eloko te bon akende na kaka liboso na buzoba na ye totala ka bango me baye ba te ke CG ba coopérer ka bien na président ne bon président de mutu anoma CG comment est CG akoyako ko attaquer ko na zo benga na parti eza kindoki omoni batu mususu tozo mona bango me toyebi ba kwemba utate hein toyebi ba place ba utate eza babiloko sona oke ba bazolo bono bazotonga bazosa mais na lobi bot mutuka nango eza depuis 2015 nazaki même ata secrétaire national titulaire te nazaki même chef de département na soma mutuka oyo hein ezaka maintenance mais noki mutu mususu atindelanga na ba journaliste ba yono toki kozana deep moko gros cylindré tango aye akuti yango bazo bongselanga tu ba mwa pan moko le oh mais mutuka eza mutuka kala depuis 2015 hein ezaka po batelango malamu eza déjà na 3 ans mais batu bazolo ba ke osomi mutuka mususu na habité ezaka ka bongo te ba lobi to somi mapango na lobi bon lokola to somi mapango à part parcelle nango na soma na 2003 na 2003 nazaki ata na 2003 nazaki ata président fédéral te nazaki na section mais na lobi mais ba kende ko vérifier ceux qui va kotika place le pango ngo ezali ba ya ko pesa na numéro pour mona buzo babatu toza na grande ville net Kinshasa et si ka ba mapango eza bien urbanisé mais bazo bosa na question ki ba na information na ba website ngo ke eza na adresse ligne eza na mususu ayebisanga oyebi ke kabunda zotonga ndako moko na GB en étage na lobi eza na avenue numéro ya lopango ngoni ti lelo mais mutu abongo okomone alati veste olobi kaza mutu hein eza neti omoni remorque hein camion remorque soki bazui moteur à ketch batie wana ekotambola bazui ka moteur à ketch batie na remorque c'est-à-dire quoi ba rendre épave wana ba rendre en tâche facile puisque balingi ke etambola pete pour moteur à ketch comment est-ce que ko benda remorque munene wana c'est ce que moi je suis en train d'intérioriser et de voir comment est-ce que les gens se comportent. Ce n'est pas sérieux. Je dis que ce n'est pas sérieux. Et belé belé ba koma koloba bangonde ba bazo défendre le président Félix mais tant qu'on a tozo défendre le président Félix tozo ça la promotion na ye azaki secrétaire national adjoint secrétaire national ngaza secrétaire national adjoint to bando ça la promotion combien ba yebsanga teke asa collègue na opone nozo ça les lebo moi j'avais déjà compris qu'il y a l'avenir dans l'homme mais belé ba mane ko koloba babiloko nyonso ba salité wana au mona mutoyer kwa sala musala oyaye mais il préfère d'abord vous concurrencer mais dit yozo ya na terrain pour attaquer mutu oyo mais pourquoi to le bakam l'ancienneté compte na ba makam nyonso to sala hein yo yelelo olingi sikoyo o se comparer o se égaler na mutu yo kutiwana mais c'est de la folie et puis on est y a commencé des marches non nobles au bandit pour utiliser ba discours moko ya intoxication bon na comprendre bango. Bref, je peux vous dire que le secrétaire général n'a jamais intimé de l'ordre au président, puisque c'est de la même manière. Si le secrétaire général n'était pas là, Bisso, ma collaborateur, ma secrétaire général adjoint, un de nous pouvait aussi parler au nom de la base. Ce qui va secrétaire général adjoint base à la kate, balinga qui baloba, même pas un secrétaire national, de manière à ce que et ça là-bas. Tout le monde a le contexte à Kinshasa. Bon, si on a le Bumbashi, tant que le président doit retirer sa signature. Qui les avait manipulés aussi Nambujima Ikuna a posé qui même qui les avait manipulés au moni eza niveau de raisonnement au batu bazanango puisque ngana web soke tango batu baza ko réfléchir comment ko participer na maponomi comment ko faire gagner notre président bango baza toujours na tu ba réunion moko bidon. Je vais vous dire une chose, allez-y. Awa namona ki na ba réseaux sociaux na batu moko balzolo bono SG Augustin akosi ke Katumbi que je vais vous envoyer quelque chose. Depuis ma naissance, je n'accepterai jamais de faire la honte de ma famille. Naloba Kango, je dois honorer la mémoire de mes parents. Nakoko Salangote,
Et puis bazora mais a balancé l'élément sonore. La plupart de nos amis au baye na bureau na bango na tieli bango balandiango na conversation nyonso. Pourquoi je n'ai pas mis ça dans les réseaux sociaux? Parce que mon consunabiso Félix na yebisaki ye na lingite ke amona ayokela élément sonore wana na réseaux sociaux. Primaire, il faut na remettre en mokonzi. Pourquoi j'ai levé cette option? Puisqu'ango atunaki moninga na Moïse Katumbi awanganaki na sekaki kaka na le même président. Est-ce que ça n'a pas vérité? Pour quelles raisons na koko selaye? Moi je n'étais pas d'accord avec lui. Que to solo la naye nazako tiaye na place naye pour me calmer, pour acheter ma conscience. Oui, OK, Kabouya, je vais vous envoyer quelque chose. Il l'a répété 2 fois. Mais tant qu'on a dit bazo linga kosala neti ba démentir en moi je dis bon, c'est leur droit. Babo ya kezate mais bato ceux qui bazana ten. Batuna docteur Eten, secrétaire général na tiela ki yango alanda ngoti du début à la fin. Nandenga zopra aseki butu. Ceux qui balingi ko vérifier batuna chef de département ya communication Simo Kalenga. Ceux qui balingi ko vérifier batuna Godefroid Chimanga. Nazwaki na ndeko ya président voilà nango batunyo so balandango na bureau nanga na boinde ko tiango na réseaux sociaux. Et vous allez voir les gens engager le débat autour de ça et moi je dois perdre mon temps pour me justifier devant de tels genres de situations. On a dit que c'est la vérité. Bref, na web soka ke tozo vivre loko moko o batu mitema mabe. Tango bayoki président za ko féliciter biso alobi en tout cas vous avez sauvé le parti et sali bango jalousie. Mais mutuna mutu azana tango na ye biso toza batu. À un moment donné, batu mususu bako sala ba makambu o biso to ko sala te. Ndango tozo to biso to banana ide peste banana batu mususu. Ce qui otali bien. Tozaki na Jacquemaine Chabani. Ba pesaka e kombo Guillaume Soro. Jacquemaine passé partout ici ba François Betamabo. Après Jacquemaine, tozu mavungu. Ce qui a l'équipe ba pesa e kombo les 5 du dernier jour. Batomando betele maboko. Lelo tozana Jean-Marc. Ba bengi Roi David. Et ça période na deuxième parlementaire. Oui, ngana tala ka batu kaka boy puisque na travailler na batu nyonso wana na ebike mutuna mutu azana période na ye. Mais ezana ba mususu baza ko intérioriser makambo wana te ezobota jalousie na mitema na bango. Moi j'ai dit bon, c'est normal ba monele ngwawa bazo ebateke. Puisque oyebi soki nzambe alingi a élever yo. Moi je vais vous dire une chose. Jacquemaine ezaki prévite que président Tshisekedi a tiaye comme secrétaire général. Tango Valentin Moubaka ayaki na proposition na amitié qui est moko secrétaire général. Mais tango comme na délibération, balongoli Jacquemaine place azalaki secrétaire national aux droits humains, ba matie mbala moko pouf ba bisi argument ni. Totia ba province nyonso, lokola majorité baloba que non, est ezabation na bango il faut totia secrétaire général moko à est. Vous comprendre? Bazui Jacquemaine Batier. Balingi Batia Moubaka balobi non, lui est conflictuel. Totia Jacquemaine. Tu comprends un peu? Batiaye. Mais tant que bazolongo la Jacquemaine, Mavungu n'était pas presséant que Bamususu wana, mais batunyo so balinga basala Mavungu ombrage. Bazaki na ba problème. Yango bakende ozo Mavungu nase basali na secrétaire général. C'est pourquoi j'ai dit batu bazala calme, ceux qui tournent et coquille. Ngana vanda kana bureau na ngana ceux qui au moins même tango biso ba nommé biso awa les 7 secrétaires généraux adjoints. Mais ceux qui te commandent na 7, les gens doivent comprendre une chose. Batu basala ba délégation ba mususu na seksaka bango na yebini ni baloba contre nga babando kendo sa président Félix ce qui était ka secrétaire général adjoint en tout cas parti Kopanza, c'est-à-dire moi je ne mérite pas d'être élevé au rang de secrétaire général adjoint. Tant au CG azoya abando na bando vanda na bureau nanga jusqu'à minuit nazo vanda kaka jour moko CG aye kokutanga azaki vraiment très mécontent puisque biloko ayoka ki baza oloba bazo combattre na ce qui CG boy. Mais c'est le secrétaire général Kendo Vanda et Panayo. Je vais vous dire une chose. Je suis un enfant de Dieu. Tout ce que Dieu a prévu pour moi, qu'il plaît ou qu'il neige, et qu'il s'amawa. Ba gonfla batu, batia batu belé, ba tolongwa, batia secrétaire général boy, batia secrétaire généraux, bazako baksa. Ti ndenge zambe a konfonda batu. Tango siko ba komi na suka. Puisque na dit que c'est que na kokende kuna te pour influencer ce que vous faites. Nazo vanda. Tango to komi na suka. Président Félix Atali bango. Aibsi bango ke
boza méchant musala nyonso Augustin azosala na parti oyo ozolinga comme secrétaire général adjoint allez boti à place one secrétaire général et l'ongwe de ban et communini oh préséance il faut bâtir non il faut préséance président Félix Saïsonge boti à Ewan tu vois maintenant que là c'était Dieu lui-même ouais à côté qui en action donc on a zo conseil bato belenge batika na bango Jean-Marc wana eza tournaye nzambe na permettre gaza la wana beaucoup monter ozomona que chaque fois ceux qui bazo combattre olé akita azomat olé akita azomat mais bato bazo comprendre en ngote vous reprochez de rien non na lobby boye mais nazolo babiloko bazo sala pour diaboliser secrétaire général et pas président mais bazo sala ngope pa nanga bazo diaboliser ngape pa na ye mais ngana ye to binenge to mona ka bato to seka ka bango to mona ka bango ka bazo ba bakele ba betile masoloti faut faire attention avec kabuya nazo biso ngote ba yebisa ka ngo soki ba yebisi atali boti aya yebisi ngango nga le bon je vous le conseille al ba mona ka biso kaka soki o moni to bimina muntu kana ngo biso mi bale toke yeba ke ba utiko ko diaboliser ngepa na siko ya répondre ka bango na le bon ndenge basali bo fona la sa bango ke bazama elete tokota to bimana biso to ngendo tambola to mi toke otambola na biso soki to silisi toke pa na ye to liale ngana matie pa nanga c'est pour vous dire que batika ka babiloko ya salité wana ba parti politique mususu baza ko se préparer pour gagner les élections mais bango bazotika biso na position à to discutaka pour résoudre ka siko ba koloba ke ba tricher puisque biso to ko préparer élection bango bazotia biso na position ya mabe hein na kasi ba ko interpréter les sous mabe non au monité d'Augustin lobi que biso tozo sale le côté ils sont toujours là pour prendre des grains de sable là bon na yebi ke balanda ba papa na bango OK CGA mutu nyonso az ambassadeur ya famille CGA report ya voyage à président déjà pourquoi et puis deuxième question balamoko du coup répondre du coup rencontre Kamere na président Fachi Lisusu na poto nini Lisusu parce que c'est tambouli sur les réseaux sociaux non non écoutez mazo ko bisobo retour à président Tshisekedi Félix ce qui est amagité comme prévu mukolo alelo samedi c'est par rapport à son agenda puisque je vois très mal mutoyo boyebi ke akokoma chef de l'État président de la République lobby mais bozozo agenda na ye botengo aussi le même pied d'égalité na ba agenda na bino non azaki na ba rendez-vous ebele il fallait asili sango ozolan et puis en ce qui concerne son retour na ye et que ça les mana ba réseaux sociaux et que ça annoncer son alignement à travers une cérémonie officielle matinée ou bien dans un point de presse au secrétaire général à quoi annoncer les règles des histoires aux Okawana tika batu ba se consoler na bango si ba yebisa ki batu président Félix a comme samedi aye na yoki ba musu bazolo ba ko ya lundi tozela lundi ezalia vous pensez que président Félix peut décider sur son retour nga secrétaire général adjoint ou aza ko s'occuper na mobilisation na parti na communication na implantation na za informé mais j'apprends dans les réseaux sociaux non oui même babilo ko belelo mamakao les mêmes personnes basolaraye na yemoko président combien de fois vous pensez que moi je ne cause pas avec le président non na lobby na tuni vous pensez que moi je ne parle pas avec le président un journaliste a tuna un jour moko boto tolito sala kana émission mo porte téléphone sonné ata la boye amoni comme moi président iso apparaître oh mais tu me demandes de commencer l'émission mais mon chef m'appelle je dois d'abord parler et naïeba ni nezali comme ça naïeba makamni na koloba ah c'est ça c'est comme ça qu'on fonctionne ba tout souvent mona nganga oh Augustin azolo ba boy non ngana ko sala mon coloté Santos Solana président Félix c'est mon chef hiérarchique na mona lelo batu ba koma ba catholique kolekatina pape lelo batu ba koma ba catholique kolekana pape puisque batu ebele ba bando ebisanga oh Félix c'est ton collègue mais lelo ba koma kolakisanga que non bango balingi président kolekana ba biso non na sekakaka na loba bon je vous souhaite bonne chance namoko na yebi niveau ya relation na ngana mokonzi nanga ce n'est pas démontré tango makamnyo sweli
na yebi ba instruction na pesa kinga pona sala makambo na za ko sala hein pe usalia na sali yango et puis bazo mona pe que azotinanga que va faire ça comment est-ce que mutu aza en harmonie na chef na ete mutu ana continuer kaka ko sala confiance et puis ebele bazo ka ba problème na ye sans le savoir kendo finga Augustin ou critiquer Augustin pas président au kolobati aussi ici au pesi mu Congo ce qui na ye question ezaka kamoko. Mais mon frère, qu'est-ce qui ne va pas avec telle personne? Ce qui n'a l'obité ici, c'est fini à tirer. Ok. Rencontre UDPS, en fait, président Félix, na président Vital Kamerhe. Mais papi, nazo se rappelle une place. Est-ce qu'il y a une loi dans ces pays qui interdit aux deux responsables politiques de ne plus se rencontrer? Hein? Non, c'est là. Non, c'est là. Est-ce qu'il y a une loi qui empêche, qui interdit aux responsables politiques c'est-à-dire le président Kamerhe, ça devient une infraction. Président Félix, ça devient une infraction. Non. Président Félix, de bonne foi. Président Tshisekedi bana na bazaka ba victime puisque aidika bango malamu abokola bango malamu je sais de quoi je parle ba tebele ba profitaka na éducation na bango malamu ou basala bango mabe. C'est ça le vrai problème. Moi je ne peux pas m'éterniser sur la rencontre entre président Félix et président Kamerhe. Ce sont les deux hommes politiques, des présidents et des partis politiques bakutani na bango basololi comme na zeki na bakours na sololi na ye présidente pour moi ngakora. Voilà CGA bana mboka bayamba fachi ndenge nini balata ndenge nini kozala ndenge nini pesa déjà moins squelette vision ya ke yorani parce qu'il y a un monde comme c'est à la une. Bon omoni au sujet à accoutrement au bakolata biso tozaka souvent na ba makamba bongo orienté par la base. Oui, bien, les amours passent. Tous en Congo, chaque province a une richesse. Au moins, les lois minéraux de les à côté à Katanga. Les abats Katanga, Batbaloba, Bayepsa Nzambe, qui est là, ils sont minéraux. Si vous avez un na Kassai, les abats Kassai étaient des Bayepsa Nzambe, qui est là, ils sont Jamawa, ils ont les délais. Hein? Ceux qui ont na Mwanda. Bango basenga kakete ke pétrole les aboté na bango. Aucune province orientale wana okuta oro ezali. Bango basenga kate. Ce qui le lokuta na mwana Donald Trump. Otuni ke explique-moi comment est-ce que yo obotama mwana Donald Trump. Comment est-ce que Donald Trump abota yo? Ako expliquer yo comme côté. C'est une situation qui est naturelle. Zambe na permettre que babote pas mutuana pour kozala mokonzi ya bakonzi ya Congo et ya monde. C'est pour vous dire quoi? Makambo est là, étali accoutrement. Et ça, sagesse à base à IDPS. Hein? Tant qu'on va au sale. Et puis, batunyon so bazotia makelele. La yebi capacité nini. IDPS à Sakanambo. IDPS c'est une grande machine. Ceux qui tu bando qui a mike miko bazona tu ba makamoko. Et ça la n'a pas si. Batuana, badlo bazo sala wana. Et ça quand on a fragiliser mais ceux qui totomboki et l'autre exact tu sais ça qui bango bossa la marche na bino faut basala ka le 26 anti machine bayaki awa on dirait neti entrepôt à seni permanence et de c'est comment qui entrepôt à seni et sika ba garda ka ba machine à voter et puis comme on a battu baza toujours na tu ba réunion à mike ko critiquer batu ko lo ba toujours maba batu na comprenant bango ebele basale la ko ba para na bango ba bandosa. Ok. Dernière question, on a posé question au thé aussi maté. C'est-à-dire, UDPS a décidé à disperser, c'est-à-dire à cavalier solitaire, c'est ça? Non, et là on a peine à se rabattre, et là non, UDPS a l'ingé qui est moko. Même n'engé tous les bisons sur ce moko. Est-ce que ça la liste moko à député? Chaque regroupement est une liste na bango. Hein? Chaque regroupement est une liste na bango. On est tous à la liste moko. Et ça babilo comme moko. Ya pamba kozanga koyeba problème otozana ngweza crédibilité à procès électoral ce qui procès est crédible et le comment kozala mais bango pe baye bien
yango moni baza ko embrayer ba petit esprit ono boza la bomoko toza bomoko en quoi toza bomoko ya ndenge nini obiso to saleli parce que chanto to boma ba permanence ba siège nyonso to bomango toza la na siège moko tozonga na parti état c'est une vaste blague de papi CGA ngamituna esili peut-être vous avez un message beaucoup particulier pour annoncer la combattant tout le monde entier. Au sujet un message, les combattants doivent retenir une fois pour toutes. Bisso, secrétaire général Nabisso, Toza en conflit na président Nabisso. Secrétaire général n'était qu'un porte-parole, un exécutant. Il y a position à base. Bolandaki na Mbushima, Bolandaki na Lubumbashi. C'était la même situation. Awa Bisso doit apparaître puisque c'est le mec qui a un niveau de pouvoir central à l'IDPS. Mais quand on non, l'intimé ordre, c'était une distraction, ce n'est pas ça la vie. Ok, merci beaucoup en tout cas pour la disponibilité à CGA, Augustin Kabouya, Mapika Mwasi, Natindika Tindika Zalagina Bino ensemble. C'est une émission exclusive, je crois, pour ces pays langues. Donc, très prochainement. Merci, Nabino Nyoso, Sika Bozali, éparpillé, Namol, et à la prochaine.